wana andora ya passer eza mutu atambuka na babaratina kaina mibali est-ce que mibali nyonso babaratina kani wana asisi ni mibali ayaka kufunda epa mobali na yeke na kendiki mobali wana kutakinga muto ya bengaki wana se confier na ye c'est un homme de Dieu aza pasteur quand même mais pasteur aza mutu ozokona bato bozokona pasteur lokola mabaya lokola mabanga lokola 14h te na kobenga na 16h déjà ozokona biloko nyonso wana ezali bande diabolique. Cette femme est diabolique. Ngana zedi kolobo mwana mwasi il faut que tu te répandes. Luka pasteur moko luka église soka kufaka. Omoni akufi et comme boniko tu n'arrives pas à expliquer ça à la justice. C'est un meurtre. Famille et bébé au quotidien mobile on a prison au bébé sinda kuna yo. Pour un problème, papa accueilli États-Unis. Mais tant aux autres, on a battu au maboko. Mais aux amours, c'est sadique, aux amours, c'est sorcière. Ça, c'est la sorcellerie. Ok, Tchatumba, donc je vais en profiter. Yosa Moussal Nanzambe, Yosa quand même pasteur Mounene, en plus bishop. Est-ce que na makamuna bino bosalaka? Est-ce que prière moko ezali o ezalarake il faut bosalango na chambre bozalaka bino mibale et puis prière wana il faut osokola mutu na vin rouge na ochai mafuta azalape donc excusez-nous ndetolo bango mutakala. Est-ce que je m'adresse maintenant à toi obanda lelo mobali nyonso ko baratine yo ezana métro ezana na bis ezana na wenze aussi aussi numéro naye aussi numéro à téléphone naye ozongi na ndako oyibisi mobali nayo mobali nyonso akobaratine yo azala mundibu azala sénégalais azala juif azala mundele soki bosali bosile naye oyekobisa mobali nayo mais mobali nyonso akobaratine yo oyibisi mobali nayo te yeba que ce jour là etumbu oyo ekobanda likolo nayo. Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Émission Vérité Polele Centricage. Donc, Sobo Moninga, Ezalaka 5 minutes avec César Ngadi. Le Ezali Vérité Polele Centricage comme actualité Ezaliko obligé Bisso. Lelo Tokolobela avec invité Nanga, on a représenté tout à l'heure. Actualité oyo witi koleka na Bruxelles na Belgique oyo pasteur baeko kangaye na batu a sala ba bénédiction na ndenge na ye asokola mwasi wana na vin rouge a pakolaye l'huile d'olive pour alongolaye ba problème a zalaki na yango na kanisi batu nyoso tout balandaki vidéo wana. Pour parler de ça, n'a invité Moutoumoro qui n'est d'ailleurs plus à présenter. Azan a des étiquettes, c'est un homme politique. Et puis, authenticité naïe, c'est un homme de Dieu. Donc, c'est donc la raison pour laquelle les Lona Bengi en tant qu'homme de Dieu. Pour Makambo et l'Ekiwana, Pasteur Moutou à Saliango. Donc, je vous présente mon invité qui s'appelle le pasteur, le bishop Tchatumba, qui est à mes côtés. Tchatumba, bonjour. Bonjour Cléboa, bonjour César Ngadi, bonjour RD Congo, bonjour grand prêtre. Tchatumba, donc, Naebio, tu parles toujours avec véhémence, donc ça l'a plaisir parce que Tchatumba, quand il parle, donc, tout va comprendre, et puis il mâche pas ses mots, et donc il ne fait pas partie de la politique, il y a langue de bois. Donc Tchatumba, on a une introduction, aujourd'hui, si j'ai tenu à t'inviter pour vraiment Naebi Keyo au Rezonaka, et puis tu oses dire Makamususu. Ba o balobaka tuba yo oloba yango et puis soko ozana likamuna ya oloba vraiment o hesitarate ya oloba yango. Tchatumba, je pense que oza sans ignorer que au talaki pe oza bato batalaki vidéo oyo elekaki na Belgique oyo mwasi oyo asalaki appel na collègue na yo pasteur comme toi pasteur aye il fallait à salela ba prière à sokolaye na vin rouge a tchaepe ba mafuta pour alongolaye makambo azalaki nango. Mais Tchatumba, déjà avant ngana bando tuno ba question, analyse na wezani. Analyse nanga d'emblée, intention en général
ezali intention mabe. Là, tu peux regarder. On se comprend. Intention en général, ezali intention condamnable. Donc, par rapport à pasteur ou bien à moi? Par rapport à événement. Puisque nga na kota la pasteur te, na kota la moisi te, par rapport au événement, ezali événement condamnable. Pour nous, puisque ce sont des choses qui se sont passées extra-église. Makambo isemi libanda église. C'est-à-dire moisi a bengi pasteur en dehors de l'église, makambo privé, ya bango, ya libanda, ya église. Et c'est qui makambo église te. Moi, moi, je suis en intimité. Mais pasteur akenda qui kotala et à titre privé te akenda pour assembler la n'est pasteur donc ça fait partie je sais pas même église na libanda. Non non, moi si mbala moko a matisi stratégie puisque tango tala moi si ninga zoloba moi ça zoloba tango pasteur kaka badi koloba nanga puisque zolo makambongo ezedi basa ko bondisa église na ba type de femmes là ozona mwana mwasi wana ce sont des types de profils de femmes qui sont envoyés par les diables pour nuire et détruire l'église. C'est-à-dire que intention ya mwana mwasi déjà ya que na moni ke nga na saka muto akanda na zalaka na kanda alors ntango na moni pasteur bandi koloba boye na late de kanda na zui décision na bombela mobali na nga to na yebisa ye vérité. C'est-à-dire que on moni déjà intention wana et bo eloko koti mwana mwasi kati na motema puisque mwasi wana andora ya passer eza mutu atamuka na babaratina kaina mibali. Est-ce que mibali nyonso babaratina kani wana asisi ni mibali ayaka kufunda epa mobali na yeke na kendeki mobali wana kutakinga na metro na kendeki mobali wana ko puisque ça mwasi mutu sa tene misaki na nzela. Mais pourquoi yibisa ka mibali ne makamunyo swara te ayiko nataka ka makanisi muko yedi ngaike pasteur oyo yibi déjà intention. Intention à ne pas condamner. C'est-à-dire, moi, la Bible le dit, hein, malheur par qui le scandale viendra. Mieux vaut que le scandale arrive. Scandale n'a mokili koya nango. Mais malheur par qui? Moi, azali malheur par qui scandale yedi na mokili. Mais Tchatumba, si je t'écoute dire aux autres, moi si wana moi si batrakaye basalakaye balingaka le mobilité, mais c'est pas pareil parce que muto ya benga ki wana se confier ginaye, c'est un homme de Dieu, asa pasteur quand même. Mais pasteur asa muto. Ozokona bato bozo le pasteur lokola mabaya, lokola mabanga, lokola yoka maloba nimi bale a piéger pasteur na makambo mbongo. Arabi ke a consi bato bazotala kaka pasteur te mais moi ça dit que à cause que batineringa mbongo papa nanga saka chirurgien atineringa mbongo 25 000 na soma appartement mbongo notaire mais yango na prélever na mbongo ngo dim oboni déjà ba maloba wana iziki déjà maloba ba piège mutu nyonso kaka soki bakende na piste wana ata kwa sa pasteur avant na nzambe na lola akosala faute. Mais non mais yesu ko moi sur un de tolandek na ba vidéo d'ailleurs proposé batala yango ezalaki a changer qui discours nae par rapport ya ndenga mona ki passer banoy ko memila mais suka za mwana nzambe bana nzambo bakende ke église na biso akomona kaka na moni papa akomi ko kende nzela mabe mwana nzambe ko sala akukata mwana nzambe ako éviter scandale puisque ça moi si basi baza exposé pas seulement na ba pasteur baza exposé na mibali nyonso mokidi tous kaka pasteur te mwana mwasi nyonso ya mokili atambolaka ezala mwasi ya libala ata oza na alliance na nzela babaratinaka ye yo ndi mutu okoyeba ke nono naza mwasi ya libala nakolinga langage ote langage omoi komona mutu akobokende pembeni oevite na yo ose protéger mais yo moni mutu déjà pasteur abandi kodevie abandi kobiso maloba mabe mwana nzambe akosala akokata na ye akoevite na ye baproblème akolongola bapase mutu d'abord akendeki nano église na ye te. C'était une occasion à Kenya qui est sous l'église Nzamba na Kishinga Kenya qui est une église à passer le temps à passer la malamute mais yo boy au salinine au lobby satana ye katina yo abakisi lo mayela satana puisqu'il faut que tarwaniza mayela satana bakisi le mayele ya kokosa mobali na ye mwana bato mobali wana innocent mwana bato so beti na Facebook moi si alongo na ndako ya likolo akititi na se ayi kolatisa mwana bato mobali na ye innocent alatisi eloko à côté c'est un mensonge. Vous comprenez? Ce sont des femmes manipulatrices. Moi, c'est-à-dire que Azabaso va manipuler Kamibali. Aïe, qu'on manipule moi na batu. Pas seulement à Sukiwana. Asimis moi na batu. Moi na batu qui kolokati na vigno.
akosala mpe accident na nzela bato bazokotala te puisque c'est déjà montage diabolique. Et puis fin de l'année ntango batransfere esaka na monde ya molili likambo ndenge na eyidi bino na ndako eza bénédiction te. mwasi wana akanisa te ke aganye, mwasi wana akanisa te ke aide Jésus, moto akoko ede nzambe te. Pasteur wana akozala na etumbu ya ndenge atamboli na makambo asali na mokili, mais etumbu ya pasteur na minute oyo nzambe alimbisi yango puisque eyebani na mokili. C'est pour que azwi déjà condamnation ya bato. Condamnation wana pour na ye c'est déjà fini, mais scandale lokolo mwana mwasi wana aboti scandale vie na ye mobimba ekozala collé à sa peau. Donc Chatumba, donc on va quand même permettre na ba téléspectateurs internautes oyo bazwa ki occasion ya kotala te au monde msusu ba moni tozolo ba sans que batala tozo proposer bango ba extrait oyo tozwa ki na émission ya collègue nangai Alimia Mongala d'ailleurs que na saluer toyo kananu ndenge mwasi wana lobaki extrait ndambu na pasteur wana ndenge babandoko solo la na téléphone. Restez connectés sur RD Congo Info. À tout de suite. Papa langa à les États-Unis. Asala kuna ashija asimile ngamba la boye ngamba la kaini bila bakoko nenda ko iko natema na ina la mambo ya bi mwana ndi pasasi yango na bingo na na ikino ngali na bi ana bi sino teko na bingo yo tiki nde se pasaka asimile na 25000 na ebiki na na pesa zima combien pour na mobile na ndo ici donc na éviter weekend na bien ko na kinda Paris kwa tinda ki kabara ne mo ndele basala na asila ki ala la ngambo ngoko ayaki baro na ibo ba se na Paris yo da kinda yala kile ko jombo ngo na na siko na éviter ukende ki Paris ala kidogo zombo ndo ndio ukije non bon yo suppose olingo kende ongo kende kini alors nangana somba awa ne wana tati wapigana tuende furengana ye bakande oisenga kuna mbonga dinga na d'accord. Bon, logiquement, si dit 10 000 nango un dixième, ça veut dire que si dit peut-être ce qu'on 1000 euros, après ça va 10 000 à 100 euros. Donc voilà quoi. Donc, un dixième, si peut-être ça na 20 000 euros, 10 000 à 20 000 euros, ça na 2 000 euros, un dixième. Si peut-être 25 000 euros, 10 000 à 25 000 euros, ça va 2 500 euros. Voilà quoi. Ça va un dixième. Et reste voilà. La soy de mobile peut-être na petit dim nanga ya mbongo batinenga les a 5000 alors on est non bon prière cérémoniale que tu as bien de sala yango oya yomboko malamu ndenge ya zate wa nini tout ça parce que ça prière moko oyo vraiment ya wendre yo avec makila ya Yesu na au travers vers rouge tout ça cérémonie ya wana tout ça au sokolo vraiment côté na cycle mususu sika donc voilà ko des le mot pouvoir faire donc vraiment yé azate non pas de problème ngai nazanga prête vraiment que comme que mobile na azate c'est plus mieux pour la cérémonie wana wanini parce que oza mwasi na biloko wana basala ngo liboza mbala moto te akopeka libaku wanini donc bon la prière mon cérémonie ezaka osomi bouteille ya vin na ye wana bouteille moko ya vin na koya wana na komélange yango na bamai napesi basali badéclaration ti mususu kozala ndambo komela tuse badéclare tobondeli na bapsome ti musu oke omisukoli nzoto mobimba nga na kopolisoka mwa ndambo okola bilamba moko boyeke ata soki
et bilo moi ça peut-être ou bien mais moi kilo ou bien robe de nuit et là mon cas qu'on permettre OK faire et sur le pas nous ça fait les restes sur nos sous nous la quoi sur des gros sur la onda comme sur nos sur la bana donc déclarer salami papa parce que bana surtout ana misala ya mabeko sukoleza mingi na babutu na ba 3h du matin wana pona ba air wana za ba air oyo olala awa ngana olala te ngana olala soka ndenge yo sukola ebane ngana olala te ngana olala te ngana oyakaka na bondeli pona yo peut-être eza weekend pour mikolo loko na zapa ya na oyo denga pour bana mo ba non, pas de problème. Week-end, mais week-end, frère, ah, ok, d'accord. Ondimaki déjà. Jusqu'au 20 pourquoi? Gaulois, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Gaulois, s'il te plaît. Namoko bokufa, biso combattre to boma bilo. Gaulois. De yo mona batoki na 20 bali bo dobe. Pour la choko. Gaulois. Nalibani. Enfoiré comme ça. Gaulois. Na tuonga. Dans tout le garde du midi, on doit trali de Liboso, dans 5 €, car on a eu aucun nango, soit il y a 1000 € la plus de fortune. Dans la sauce mabinga, et voilà. Le plus méchant de la terre. Comment il y a un qui sont là. Juste par là, bête au bois. Merci, enfoiré. Yo, à tout le monde. Il se fait non. Il se fait non. Il se fait non. Dans la démon, moi je suis un démon. Ah, de couilles. Dans la démon. Yo. Donc, Bino, tellement. Mais il faut passer comme ça. Pour maillot, tu vas voir. Imbécile, tu vas voir. Noko, comment? Yo. Les Bingamon, bon, là, ngala otuka zo balé. Osalo. Gaulois, s'il te plaît. Le Cambon, soit mon Yokangai. Écoute-moi. Na pelosa là. Naza mbongo te Gaulois. Soki nazali na mbongo, Gaulois. Soki nazali na mbongo, na lingua kito na komiso ko tumidia ka. Depuis que aussi baba la batu na loenge, yo passe sur le monde fin. Mon frère. Nazo Sabinus, s'il te plaît. Alain, Yoka. Bemba Alain. Yoka. Hein? Mon frère. Tu filmes. Naïbi kazo filmer naï. Yo na hitso que non. Parce que on filmer. Aussi ba pécho non pas. Gaulois. Ni ma oui. Oui, bah oui. Non, mais c'est Dimaki. Ça va, pas d'abord. Gaulois. Ya, c'est quoi? Yo, n'a pas si bien parole, 20 € to kutem na yao. 1000 €, Yokaina, max 500 €. Yokaina, s'il te plaît. Yokaina, s'il te plaît. Toyokae. Et ben Mario gagne la robette, c'est comme la robe de moi, ma beaucoup. Comment? Bah mange aujourd'hui, au bas juillet. O alingaka sokola momena na 20 eza dia na kati aza passer asandimi déjà ba pauvre bakangi ya ba 20 makambo nyonso aza déjà prêt ye aza passer mon frère toi tu es passer non hein faux passer non oui on a passer on va passer Le bon faut passer. Comme il faut passer na mincho parce que na corps non beto gola maman là gola maman ça non beto là pour moi le bac que ça faut passer par rapport à image on faut passer S'il te plaît. Le bas faut passer. Le bas faut passer. Comme le bas mon ailleurs. Le bas faut passer. Mais comme le bas faut passer, imbécile, faut passer.
On s'en fout passer, peut-être tu peux me dire pourquoi. Bon, ça va, là, faut passer. Ok, c'est bon. Bon, Noko, selon Ndenge Makambo Bakangio, hein, pour me image te, pour ça, bah, vu Makambo, image tout ça. 1000 €. Image tout ça pour ça, mon condimé, hein, ce qu'on peut na yo, au lobby ni pour la comme à lobby. Tout le monde peut dire c'est un bon moment. Goloa, na pesibino parole na lobby, na 21 na roya awa. Au bagi 19 vous sur c'est entre 19 et 21 donc plus tard 20. Oya combien? En fait nous surtout na besoin na roya na. Ba 1000 €, yo a combien? Nous surtout na besoin na roya na. Bon, soko ye nangoti à partir de 20 et 22 c'est pas bon image. Obi ga tu regarde midi. C'est là. À partir de 20 et 21 soko ye nangoti pas bon image. Obi ga tu regarde midi pour tirer tika. Yoka. Obi pour tirer tika. Na tu regarde midi so ye na on a besoin voiture. Soki image oui nangoti pas bon image. So image ou pas voiture ne tika regarde midi plus de pute là voiture regarde midi. Moi je suis commandant Mousselon le plus méchant de la terre. RD Congo Info. Donc de retour sur le plateau Nakanesi, Batu Binomoko Bolandi, conversation téléphonique entre moi Siwana na pasteur Wana ndenge bando sola bol kutipe botalipe na kati ndenge na suka baeki ko surprendre ye ndenge ba komai ko menacer libanda ti accueilli. Mais Chatumba Nakansi Olandi Oyoki, comment tu peux expliquer pasteur Azakotuna moi Siwana au mobali nayo azalate ce que mobali nayo azalite c'est bien et puis il faut d'auto salango bisomi balé et puis chambre na mutu akotate. Comment tu peux expliquer que pasteur Mobimba azo éviter mobali ya moi si wana zala Chatumba quand même? Non, bazo ni ngba changer contexte. Toute prière non sonné que zalaka. Moi si wana makambo bi wana pona bato bakende ke église. Ba ibi que généralement et ça ba prière individuelle. Puisque mutu azui ndoto eza mobilité. Moi si mutu abiki ya loti abengi Vanessa camarade en Afrique du Sud, c'est-à-dire que c'est la femme qui a fait la démarche. Abengi Vanessa, c'est-à-dire que c'est la femme qui a fait des problèmes. Moi si abengi ki passer te que papa passer, ya ko sambela ngai na mobali nanga. Moi si abengi passer par rapport à ndoto ya moni. C'est-à-dire que c'est la femme qui était concernée. Et puis tant que mobali aye, passer aye bisi que moi nanayo azana misala mabe. C'est-à-dire que la femme était concernée. C'est elle qui est allée chercher Dieu. Il n'y a pas de pasteur à bateau. Tant que pasteur à bateau, tant que l'oukiye, pasteur a dit qu'on s'adressait à l'état là. Ce qu'on s'est dit conversation. C'est-à-dire que moi, si le colazo qui déjà mécanicien, a enregistré pasteur, à sa cotine d'ailleurs kaka pour passer à l'obaba faute. On déjà intention, on a d'autres intentions. Bande konanga, n'ebi que vous avez nakanda ba pasteur. N'ebi que boudinga kobeta ba pasteur. C'est bien, mais bota l'intention moi na moi ça c'est dit comme ma pasteur kaka. Siko to sala mona bututo na moi. Siko yo kulala wati okozonga. Siko yo mobile na ngai akei. Siko yo mobile na ngai iko amombo na ngai iko sur téléphone. Ayoki si mangana mbana ngo to sali lukuta. Yoka ngana mbana ngo to sali lukuta. Et puis mobile na ngai akei États-Unis à cause de la thé, à 14h. Ngana munite, na kubenge na 14h te, na kubenge na 16h. Des choses où les bureaux nyoswana. Et ça dit bande diabolique. Cette femme est diabolique. Ngana se dit que moi il faut que tu te répandes. Luka pasteur moko luka église, ba ça me répond na yo puisque on l'a ici que le père de mensonges, il s'appelle le diable. C'est le diable qui t'a inspiré. Ko connaissez que ezanzambe. Mutu alingaki ke misala passer ebima misala passer yo koki ko aider Jésus te nzambe ayebi basali na ye ya malamu ayebi basali na ye ya mabe mais yo zo linga o aider nzambe pour obimisa misala passer ngo libanda. Donc Chatumba, si je te comprends bien là, donc toi tu es en train de condamner la pauvre dame qui est victime au lieu de condamner pasteur, c'est ça? Non, pasteur a déjà na etumbu na ye. Et tout le pasteur, et ça moi si on a été, et tout le pasteur nzambe pour l'église. Et bien déjà que mutuamala muna mutuababe. Moi si on a coaidé nzambe te. Nazo ko s'adresser na ba congolais. Biso ba congolais tozo ko kanisa coaidé nzambe. Na ko beta ba pasteur, coaidé nzambe. Et ça dans la Bible Saoul qui est devenu Paul.
il allait pour persécuter l'église, lier toutes les personnes qui parlaient de Jésus qui étaient à Damas. Mais en cours de route sur le chemin, il a vu une lumière, il a entendu une voix. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Jésus, que je persécute? Puisque Saoul croyait que les gens là qui parlaient de Jésus étaient que des pauvres personnes. Il a oublié que c'était Jésus lui-même qui était glorifié. Jésus lui dit qu'il était serré dur de rejamber contre les aiguillons. Et puis, Nzamba rentre sur le chemin là, tu vas trouver un disciple qui va prier pour toi. Tant que tu as un disciple, Nzamba Bimili Adanias, elle va prier pour cet homme, parce que tu ne sais pas combien il a persécuté l'église. Mais Jésus dit à Arias, c'est mon serviteur que j'ai choisi. C'est-à-dire que biso baponi biso pas nandame, baponi biso teke parce que tu as santo, baponi biso teke parce que tu as yengebene, baponi biso parce que Nzambe il a trouvé bon à ponabiso. Mutumoko ko bula bateke baponi na za saint. Moussanto a quitté la Bible que tous avaient péché, ils avaient été privés de la gloire de Dieu. Moussanto a quitté. Mais moi na moi siwana. Tala makanisi na ye a côté si libabe na katandako. Et puis azalinini azui a bengi batu. Et puis je condamne. Bino batu bozo ke ndoko sala bitumba na komba ba combattant. O biso to sa ba combattant. Biso to komaki ba combattant pour to ke ndoko kotela makamoni wana te. Biso komaki ba combattant pour ke ndoko bundela mboka. Soki bino ki combattant na bino ekozala pona makamoni wana, soki boza ba combattant boko sala déjà condamné et jugé. Combattant ko sala makamoni wana te, boke ndoko ka bo balakisa ki banditisme, bokanga mutu, bo banda ko beta ye. Bosenga yembongo combattant vous le s'imaginer à ba combattant si ko battu so mukiri que non ba combattant ba sala ko sala ba ke ko senga mbongo na batu ba beta batu ça c'est une délinquance on est qui combattant ba ko tibilu déjà na faute na moi wana c'est cette femme là qui est à la base de tous ces malheurs à côté si mobali na yimwa na batu innocent dans une histoire sans tête ya moni mwana mwaso na moni ke aide Nzambe nenga zakolo bake bino ba pasteur aboye non yo zali Nzambe te Nzambe pesa que mission wana te muto apesha mission eza Satan. Ok, Tchatumba, donc je vais en profiter. Yoza Moussal Nzambe, yoza quand même pasteur Mounene, en plus bishop. Est-ce que na makamuna bino bosalaka, est-ce que prière moko ezali o ezalaka il faut bosalango na chambre bozalaka ka bino mibale et puis prière wana il faut osokola mutu na vin rouge na ochai mafuta azalape donc excusez-nous ndetolo bango mutakala est-ce que ezali prière wana ezala non prière wana ezate donc pasteur wana yaki na prière lukuta mais pasteur wana déjà ça ne tumbune. Je précise bien. Et tout le monde passe le kosala nango. Mais pasteur n'a qu'à dans le cas de figure. Pasteur a l'oukité, a l'ouki malerte. Moi, je suis un l'ouki de malheur. Dans le contexte, il faut tout le monde parce que tu as de condamner qu'à passer la bateau. Passer la bateau, mais ça n'est pas malam. Passer la bateau, mais ça n'est pas mabe. Problème n'est pas Nzambe. On se comprend, je suis clair. Problème n'est pas Nzambe. Mais moi, si wana. Et puis, ce que vous avez dit, les ebele, vous avez dit que vous piégez ma pasteur na wana. Le colo bosui maîtresse nabino, c'est lui qui vous a inspiré, c'est que vous devez faire des pasteurs demain. Yeba que moi je suis un modèle ya kolandati. Moi je suis un aloki scandale na mokili, à cause de tout mbunaye. Wana nazali kolobango na préciser mwana mwasi wana il faut à se repentir soka ça na misala butu abimisa misala na butu basambela pona ye puisque soka ça na misala butu te okoki ko méditer ko programmer ko planifier ku ya munene boyete contre un pauvre pasteur innocent au ça la scandale dans le monde au ça la méditation papa no yo asa chirurgien te au soki mbongo 25 000 ya koso manda côté mobile nazo sala Facebook na ye ayibaki makambo na yo ndi mutoke kuluka ba passer na yo okende kokotisa mwana batu ozane tumbu et puis sima okende kosoba garçon batu po baya kobeta passer na batu muto nyonso abeti passer na bise makila akende kosenga pardon soko kosenga pardon tes frères ata okomona ngo lelo te et tumbu a pasteur e kozali pa na Nzambe mais yo muto zi loboko na yo obeti pasteur saka tala soki bozala ki juste boyibi ke passer la sali faute il fallait bokanga ye bobenga police. Beaucoup comme ça, les justice. Tout ce que vous vous êtes fait vous-même la justice. Et puis c'est condamnable. C'est condamnable dans la loi ya mokili. Et donc bosali. Et voyez que source malheur nabino c'est cette femme. Moi si je m'adresse maintenant à toi, obanda lelo. Mobali nyonso ko baratine yo. Eza na métro. Eza na bis. Eza na wenzi. Aussi aux numéro naie, aux numéro à téléphone naie, aux ongi nanda ko ibisi mobali na yo. Mobali nyonso akobaratine yo.
azala mundibu, azala sénégalais, azala juif, azala mundele. Soki bosali bosile na ye oyekobisa mobali na yo mais mobali nyonso ko baratine yo oyebisi mobali na yo te yeba que ce jour là etumbu oyo ekobanda likolo na yo ko bomba lisusu te mutu nyonso ko baratine yo asilisi kaka asilisi ngi obengi mobali na yo et puis okosi mobali asa na Londres te mwana bato ayi kobenga pasteur asui ayoki pasteur okoti yesusu na lokuta. Quelle famille, quelle maison, quel couple. Tu peux fonder ta maison dans mensonge. Papa accueilli États-Unis. Mais tant que vous avez mais vous avez moins sadique, vous avez moins sorcière. Ça, c'est de la sorcellerie. Et ça, je condamne des actes comme ça. Batunion, c'est pas ça que vous allez monter, passer, cabal. Pasteur, mais nous ne sommes qui était. Apona mi pa na nzambe etumbu na ye nzambe yo ni muto kotie etumbu na ete mais yo muto monter kabale yo muto monter stratégie pour détruire l'église puisque lelo eza image église eza image ya pasteur wana te et puis ezali image ya ba femme congolaise au BBC image ya ba femme congolaise o bakende ke l'église oji bango bazoba c'est pour bango ninga bakende ke l'église ona ba baza bazoba baso bakende ke l'église baza bazoba te baso bakende ke l'église baza ba ndumba te. Mais yo bimisi baso bakende ke l'église basa bandumba basa bazoba basa basi ba pasteur balala kabango baso kende l'église pour na nini il fallait bakende kotika l'église yo za na liste na yo ya ba pasteur yo nzamba la kiso ba pasteur nzambe. OK, donc Tchatumba, on est presque à la fin de l'émission, donc je te pose une toute dernière question. Tchatumba, si cela est arrivé pour Nayo, moi si wana ndenga tenir discours wana, ceux qui yo aux allez na place à pasteur wana, comment tu allais réagir? Non, ceux qui ngana ziki place pour ma pasteur ni kama ningo ne lingai. Na kini musika tena kusenga pardon. Na mikitisi na nimike bandeko oyo ezali bolembu nzoto ekosinga. Ozo comprendre? Ezo makambo kokende gauche, kokende droite te. Na kosenga kaka pardon église. Na kosenga kaka pardon na mobali ya mwasi wana. Na kosenga pardon na bana nzambe. Ozo comprendre? Na ye mwasi wana na kosenga pe pardon. Pona kotia ye makala moto na mutu. Puisque yende mutu ameminga na faute. Puisque mwasi wana muninga déjà que na sa na faute. Il fallait aider nga. Amuninga ke naza passer malamu te amuninga ke nakomi kotinde de manzela mabe soka azalaki mwana mwasi ya nzambe abi papa passer nga nabengelaki opo na prière nabengelaki opo na makambo wana te bon papa tosila likambo oyo esila kende na yo lokola to se fréquenté te na ye mpe na église na yo te nakoya na ngai te oluki passer mosusu plutôt otika moto abatu baya kobete mais bazobeta passer yango na ndako soki akufaka Omoni, Akoufi, et comme tu n'arrives pas à expliquer ça à la justice. C'est un meurtre. Famille et bébé, au quotidien, on a prison, au bébé, pour un problème banal que tu pouvais éviter. Puisque quand pasteur nous t'a chaka dito ito, ba chaka dito enanzelat. Est-ce que ba tous ba chaka dito ba baratina go yako ibisa mobile na yo? OK, donc c'est ça la question de Tchatumba. Donc avant d'appeler Tchatumba mot de la fin, donc moi je vais en profiter quand même n'appeler ça mbote na bateau yo batala kanga, c'est pas vraiment de mes habitudes, mais donc je tenais aujourd'hui n'appeler ça président mbote na présent ya Viva la Musica Shikito Mushashino, oui que présent Viva la Musica yeba penza Viva la Musica azwaki pouvoir parce que ayebi Viva la Musica Shikito Mushashino. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à mon cousin Kunta Zalara na 3, donc il est batalaka vérité pour les 5 minutes avec César Ngadi. Je salue aussi JD Defer, collègue Nanga et à classe, y compris le docteur Jean-Paul Djamba. Donc Tchatumba, le mot de la fin et à fin pensate conclusion pour permettre Batio Balandio au sala quand même au récapituler mouké au pesabango conseil na oyo bisoto landaki parce que te belé réagissaki par émotion. Moi je vais na parole par nzambe alo comme ça nzambe mususu assemble la pona oui akomona ke aza musala nzambe ya solo assemble la pona ye pasteur et tout monde ezali comme nzambe aza musala nzambe dikambo yedi eza munene scandale ya munene boye akende kosambela epana nzambe mobali ya mwana mwasi oyo alo kape nzambe peut-être na nzela oyo ezali nzambe abengi ye po asalela ye
alors démarche yango wana na bato nyonso baza scandalisé na mokili. En tout cas ngai na place ya pasteur wana en tant que pasteur na sengiri pasteur na pardon bolimbisa ye na makambo ya asali na bato bomuni yango na malamu na bato bomuni mabe ebetisi église de bakobolimbisa ye. Mais une expérience na ngane eko condamner mutu te mais na eko lobaka ke mwana mwasi bozo modela mwana mwasi te wana bino bana basi mususu peut-être oza na nzela ya mutu moko soit beau frère na yo soit camarade ya nani soit mobali ya nani soit nani azoluka yo na nzela ezala moyen te yake oya kosala scandale oza mwasi balingaka yo na banzela oyaka koyebisa batu balingaka yo wana te na batu nyonso okoki kobomba ngo pe oboyi makambo ya pasteur wana yo oza nzambe te mpo oede nzambe ke nzambe oti mutu oyo aza pasteur na malamu te yo oza nzambe te. Alors en bref eza église ezwi soni église ezwi pasi. Alors nasengi na bato nyonso baoyo babetiamili bakona likambo oyo balimbisa église. Ok, donc Tchatumba, merci d'avoir accepté Oya na émission Oyo. Au sala analyse na yo suite ya ba vidéo automona qui parce que c'était pas facile parce que yo mopé aux ali pasteur. Donc merci une fois de plus Tchatumba. Donc naebi ke RD Congo Info ezalaka ndaku na yo. Donc chers téléspectateurs, chers internautes, c'est la fin de cette émission. Cette émission a été préparée et réalisée avec le concours de Joe Flèche derrière la caméra. Quant à nous, nous allons nous retrouver dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vérité Polele Centricage et 5 minutes avec César Ngadi. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Bonjour, Nabino Nyos, vous avez Stéphanie Larose. Lelo na libino vraiment nouvellement quoi bien hâte qu'on a période de la fête, ma bonne année. Nabi ko dozo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyos ensemble les belles dames. Maman vous talanga, papa vous talanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et Zawana pour Nabiso. Tout n'a pas ce qui tient à combien, a comme si prix na combien. C'est plaisir va vite, n'a aucun de gauche, n'a aucun de droite, la télévision a 85 livres, y a Pamba et tout n'a un abonnement. Au cas où vous faites 85 livres et au moins ce que vous faites abonnement. C'est plaisir va vite que le cause de la période à ma fête, n'a plus c'est on a 85 livres et n'a pas c'est 4 mois y a Ophélie. Babi 4 mois Ophélie ailleurs Kolanda politique. Ah, on a kata Sepela TV, sport. Ah, on a kata Sepela TV, théâtre. Ah, on a kata Sepela TV, bébé on la inga, on tika de baba na calme. Ah, on a kata Sepela TV. Dans Sepela TV il y a bis nouvelle oh ya bien donc maman, sombela papa, papa pe, sombela maman pour la bis nyonso to Sepela. Merci. RD Congo Info. Ni Loba ni kama memelinga sito komi Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui ben ça concerne tous les deux pourquoi memelinga tu as sur langue. Expliquez docteur. Docteur, c'est l'orier azomona que la faible na couple l'autre. Expliquez docteur. Parce que ozo kokate nanda ozo kokate. Docteur, mon ben nanda azo kokate. Azo kokate makam nanda azo kokate. Ya mwana toye pour te trouver solution. Azo kokate. Non, a kokate dans sens de l'expliquer là. Docteur, ils sont sur ça. Regarde, ça là, mon ben n'a pas ça. Mais et à quand nous sommes attention, pas stress, mais ça là. Mais dès que les avions là, assis ma ganga sauter. Assis ma ganga sauter. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu, na cause de fatigue, na ne peut pas. Ok, na comprendre le pays va problème de l'alimentation, le stress, le surmenage. Ce qui mutu a un problème d'érection, n'a pas pensé à mingi produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, les produits 100%
naturel eza complément alimentaire eza na bavitamine A na kati bavitamine C eza mpe na baprotéine nyonso eza produit moko ya komela yango en fait une fois tous les 2 jours na kati wana ezali na 6 sachet na kati oyo komela sachet moko tous les 48 heures ekosala bino 15 jours c'est la solution idéale Maxi Bien-être. Tiero na kayua soki Maxi Bien-être te de mobulu. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection.